omoni ka biso ya kotala vie tato etala vie omoni ke nzambe azala na badescendant na ye moni tata na yesu yeyo vi bipoli chando bipoli na fulu vi pepe chando Santa Maria Bosei premier ayemba ye ebongo banzengo donc vie to ya kotala ye mais vie bongo nga na kotala parce que nayebi pamba te nayebi pamba te papa na ngai mwana moni ke bana changu batini aponga na porte parole bana changu yaona yake changu banjili kimbate masina maluku siwa mbanga mokali Pascal toketi kuna na bakise nini kintele kinkumaluku donc njili la série de vous comprenez les Petro Congo sans fil donc bango tout ba bigi mandinga mbolo ba dingi ba yanda donc imbateka bazombo vie do ba foka ka vie wala defo ba couronner yo kuma dingi do ya masko yo ba grand prêtre ya Chango ba lobi boni boy c'est tout monsieur Borel pour asoma le pas on a Chango oui bien monsieur Paris Borel il est naïko nous remercier trop pour na aussi cosimal to pour aza motema malamu quoi aza ko idée ba jeunesse en chemin kasi quoi Nikes Bayaka petit nanga kasi ba petit adhéré na forme défendé Cyril Kina faut mobiler boza na te michuri d'éclairer voilà Nokolan boza na te Jean William koza na poussé René Kokila côté yokozama yekutazama kadeto za tous les bon vieux bidi ba petit na sur la grand prêtre sur ba bimali sur ya danger batwa ba Gilles Simba Gilles Simba na Gilles Simba Simba pata ya nchini na yebi ba mutu petit na mate voilà dengini bantama les comptes na Londres dozo campo bianco mais c'est kitoko bien donc Pashabura donc wazabanga na Hollande kuna débatté donc namboka miliki wazabanga professeur Paulo Santa kozamate boya za jour événement quoi et ça jour événement géantas avec boutique Universas na kata République Alpha Ngumbu château d'eau Alpha Ngumbu Pecos chacun c'est chana Peko comment les grands coiffeurs Kodé qui m'a Socrates Maïnga donc Socrates Maïnga il va y a Roda na Saint-Denis wana ya Roda chez ya Roda pas tu peux et pas tu peux me saquer esprit chez ya Roda tout bazarona ba José Waluka Kashito Dilo donc ba petit no ma blanquisme makam les gangsters boya ça m'a soumis tant que boya vraiment quoi pour jinte bana bilende changu de simama mtu donc boza matego ya binotu nani mususu nani patro ba Ogidi Kabaka ya château d'eau changu boza on dit que Cyril Kina koma nani akoma Simoki Mbangwa Belele Simoki Mbangwa Bilele Simoki Mbangwa ya Bilele bozoka Simoki Mbangwa ya Bilele la député de la Safisidou sabe banana changu na changu nenge boyoka ka ni bokina sepa ona na potopoto ni biso kina sepa kala ba mamisa kolo loboko kolo loboko mamisa kolo loboko kozanga kutete michuri l'éclaireur Roger Mpemba bozanga te s'il vous plaît boye bébé capitaine Longomba c'est une association Bananjili association Bananjili association Banakate 1 c'est vrai que Banakate 7 Banakate 7 Banakate 6 la Niniaka azamona parité la Niniaka
Bango na ndeniaka. Mwana Panama donc la somme fils Edungu de député de la SAP. Le député de la SAP fils Edungu. Kozanga te. Tonino Fernando pire petit adire. Bozanga papi Jacolombo. Ya Jacolombo. Moro Michoko tala inda mugolo wana bamutu na otanga bana changwa ok bon petite sœur nous on le mikolo wa lobi ke non mikolo Loris la congolaise Loris la congolia na PDC nous baza pas changu te mais ba soutenir ba changu mais oui mais ça fait bana changu lo tala o fait bana matete biso pe to soutenir donc Jean-Paul Ngambe l'homme c'est l'homme il y a besoin de matete omoni et pourtant c'est moi la matete quoi omoni mais donc patron ba mettre chura mboma mettre chura mboma donc somme freelance mango couple mangoyi makila ba champion couple mangoyi comment petit non moi la chambre gendarme de Paris Sarah Martinet à France salut monsieur le gendarme vous en avez toujours madame oui madame la gendarme il y a aussi ba gendarme quoi et bon il y a mon colo place on a dit comment on a pêché au sale on a la chambre Jack Mulongo Jack monsieur Jack Mulongo vraiment plaisir à mingi félicitations nenge pour la salle kitoko vraiment salle moko vraiment pour la pso congolais vraiment et ça là quoi photo que nenge na salle on a ba fête banini eta suka na salle vraiment beaucoup quoi on a battu le 9 beaucoup quoi on a suka na salle quoi petit vraiment bijouya la badi ba boza mate bijouya la boza mate bijouya la Bajore Mambo Marcel Sako Marino avec Edino président Edino Sikio Maimbo Imam Maodo wana bazanga te Imam Maodo Sikio Maimbo aye kutusoka tangi donc fete kofi Medal Simba vena mulu vena mulube venado donc ils avaient ça vraiment vieux binzol bizo ya bizol ya ki malauka vieux mabis mètre carré vieux mabis que tu yo ala bien na yo na master nanga aza papa yo ngana vieux mabis yo mwana papa ngaza mwana na biso c'est les unes mwana na biso puis à parler mais beaucoup alo baba wana donc et na parler akolo na idéologie wana donc bana ni bienvenue kusu kuna ba Elvis ni ba Elvis baba vieux Bruno kusu wana kozanga te ba mère Christiana kwa sa ba mère Pepa Kunchi ba mère na biso vraiment kozanga te Claudine Kinoa vous soutenez biso depuis kala et puis là tu l'as fait les tindena na yaki pour ba mission mingi ba ya peta biso kotala ote mais ba ba ke vie asali nzamba zo batela et puis ndenge za boye na ndenge moi bien que bon éviter ba mission quand même ba ya droit ba VCSK ba venir Boma ba vida ba d'annonce wana ba vi utamai ba mission tout ba petit no ba CNN ba Thierry Mogratana ba petit na yo ba Jordan Kusa ba Suzuki Luzubu pour ba na souci mais olobini pour na ba mission na so yo tani ba vino ba massa na ba fanfa de Molokai ba vino ba juna jana na olobini ten invité ba massa tout ba vie arné to bifini Boma vie président association massa nga dona mobeti ouais ba massa ba zali belé ba fafa de Molokai ba belé quoi ba juna soko lingi aye boye comme na muta ba faire belé ko apara maître Gims soko lingi aye soko pe lingi te apane na ye et ya linga auto et puis nani ba
basere na oyo njili balando bayaka babreken bayaka batania bayaka association musiki bana Hollywood bapeti na ono lobini musiki bana Hollywood nalela bino fou mona basoirée basala mikolo nalandaka bino na ngana na banet na banini mama d'amour mère d'amour mama d'amour boya vraiment boya bokutana papa d'amour quoi. Donc viens toi na mingi olobate juste une petite annonce. Bon, on a dit que au préparer bango banze mo boye mana petit na aussi je va chanter tout pour vous avoir to bring to the chanter le patron ba Didier Piolo Arsène de Fouidi. Mais d'accord, ok, mais vieux Macha tu vas via Delhi. Oui, Macha président et bana association bana 47. Voilà. Na banial quand ba Jacques Sungu ba mutu na ibia. Ba piki na quartier donc oh ba ipo masungi do masungi donc ba monyo surtout na boye belé vraiment quoi. Ba Peter Mbabo nani PDG Kamar. Ouais, Kamar Bantus avec JP qui a Kamar, oui JP. Naïbi bango. Bon ba telo ba Gislain Passi. Gislain Zali Gislain ouais. Gislain mon Gislain kala. Ola ba Désiré Ngoma wa sala on était dingwa matala. Na Désiré Ngoma kozanga kututé Désiré Ngoma yo sozangi petit na oso lubaka olobini pona ye est-ce que ba petit na yo ba petit chango ya secteur wa ba chanter ba petit no ba solubaka ba petit no ba obe makusa ba solubaka ba obe makusa ba grand chanteur quoi. Baba petit na baba na chante tous les lotés baba na kala hein. Maintenant dans tout ça petit no anjili c'est tout na no petit fanel c'est tout solubaka ne faut pas ta saute c'était mingi pa na obe makusa quand même. Ah mais si bien sûr na félicité bango ba grand chanteur quoi depuis kala. Mais nous ba surtout et ça te pose aller au manga il naza tranquille na bi que c'est les yeux non nous azali boyo yebi kola na yebi ah en tout cas ba chanteur bazali mais c'est les yeux na juste chante les grands chanteurs je vois le ba pas mater grand chanteur en tout cas c'est donc la fierté de Chango et Banina yo mo nzambe fierté de Chango atanga de l'opina d'ailleurs na ngana yebi que ah donc na yebi que c'est les yeux non azali quoi. Donc la puissance n'a pas quoi. Souvent la confiance les yeux puissance n'a pas na yo quoi. Wana na kabula ona ba grand frère ba solo ba kana. Wana kabula mota na mundambo mais oyo ngana pesi yo wala idéologie quoi. On a idéologie, na puissance na ba esprit na makunyo surtout quoi. En tout cas, viens merci beaucoup. Na écoute bon, na eka otala yo mais ba bojo ba séance bien répétition de Robeta bon et puis il ba suka kala mot de la fin tout à fait au lobby. Na bi vraiment bala Chango je vous aime bana kini mobile mama tete lemba kinga ça va comprendre les affaires ya bana Chango pour la première fois après on a Chango les affaires fait ya bana Chango mais sikoyo batu lo ba Rodolphe Mutumba ba cour suprême na Lausanne maître Dox Mutumba ouais maître Dox il maître Rodolphe Tumba avec ambassadeur Momba ba masa ba belé boya Paul Bango ndo mutunanga yaza mona kazabubwa mais idéologie c'est bon nga moni eskato suki na melilo bakala les neuf auto sentir boza matin to ka les neuf za na moto kwa na sentir moto mo déjà donc c'est pela qui quoi les boy le neuf moto coopération monene kwa boya boya ko jama pa quoi. Alors merci toi qui na pire vie nanga papa nanga o basala mabuma nazala donc papa nanga bipoli fumuta ko pepe chando donc o basala pena masolo njili kimbate masina tout chamu mbeto banda quartier tili ko bana poma njili tina mangenge donc na kina vie na ko tala vie donc ngamo na do jouer bobby que c'est les multimédia multi voice alors na yaki na tali vie papa wa kena masoi alors il y a moi to biki rendez-vous bana Chango tout ya monde ata ba joli likinzala binono baba apocalypse bela au apocalypse 22 kama donc rendez-vous le 9 avril 2016 sur rue 71
rue Étienne Dolé, 94 140 Alfortville, tout près de Paris. Merci, ciao. Yes,